bien que alobinde vérité. Il fallait aloba boye. Michel Bakenda na keko pe mana makambu mabe balaki sakinga na etando. Et c'est important, l'essentiel c'est de s'excuser. Koko sande bato, lokuta na makambu bonzambe nde to boy. Michel Bakenda loba boye. Nga Michel Bakenda na ndenge balaki sakinga na etando. Effectivement zalaki nga. Na keko pe mamoke na lukasiso longe na nzambe. Omoni ndenge baloba. Donc Michel Bakenda mais ça tout bela pas sango koloba ndenge tout bela c'est pas auprès du public mais tango alobi atiki akoshit aloba na pemi pona mikolo mibuzomi mikolozomi alobi jusqu'à nouvel ordre bato alokuta aloba asali mabe aloba bosolo alobinga Michel Bakenda ba vidéo wana ilekaki e bezali ngai le quoi tozo se contredire ou bien tolingi pasteur Moïse Mbie a reculé pour na éviter scandale entre temps frère Nabiso Michel Bakenda a reculé non parce que Moïse Mbie a autant koloba bosolo alobinga na bandako bimana Eliane ba vidéo wana pe bomoni eza ya ngai donc alobi bosolo plus ko reculer et ça la e ko simba donc lo ezali Michel Bakenda ye pa lo ba bosolo ba vidéo wana ezalaki ngai mais Satana kosa kinga na zongi moke na sima na lukasoni longa nkolo. Frère Michel Bakenda na yebi ke bolanda na bino biso alors ne restez pas silencieux. Na kato malobate. Michel Bakenda lingi mokila ayembe la katina fufu. Sérieux. O mona bango te na etando na mic. Alors olia fufu na koyemba. Fantasme ya on na comprendre ndenga yembela ki Eric Mandala. Donc ndenge na ye. Mais ici azongi sima na moment azamutu moto ko lobela e boité quand même. Azongi sima te alobande bosolo nga Michel Bakenda. Problème na biso zande bosolo na masolo. Ça n'engage que vous et ndeko la race au lobanini kasi pona acte au frère Michel Bakenda a posé. Bon, exacté que Tobi pasteur Moïse Mbie a se retiré nous pour un temps. Mais allons à Penza. Allons à Penza parce que c'est que toi là n'a pas intérêt à biso bato mukile. Tu vois un peu? Dans tout ça intérêt à mutu ezalaka. Non, intérêt à mutu ezalaka. Parce que c'est vrai qu'il sert Dieu mais tant que mona ba jeep on est nzambe te mutu mona ba jeep. Ya ba beta bandimi kara ba ba le ba jeep. Nous sommes bon. Toi évoluer. Ya boni bino apusadi ya boni bino ta. C'est quand même à sa célébrité, bon, il faut le dire. On n'est pas venu ici pour nous embêter à ma solo peut-être, tout comparer bateau. Mais on a absolument quoi. Ils ont un artiste moko, un star congolaise nabiso. To coller les places moko. Deux fois ils sont à morning à Angela Télémi. Tu vois un peu? À Télémi. Mais bah bien avant bah ça la musique mo batom profonde batom mukili. Tu vois un peu. Naza témoin nango ngai moko a Télémi. Ah ndeni bio kepo non comment atena combina déjà na mémoire na déposé wana. C'est quand même je peux dire ça comment? C'est bien parfois que ça peut moi play wana ya bandeko ou boyeba ina bango bino peso beaucoup mi bastar beaucoup maman scantel nini. Oui. Bozo ata exemple malamu quand bien même yala ratangi biso kombote. Bon. Eza fali. Non, la kuta na fali. Bon, bah tout le monde a bon. Tout le monde a eu traité. Voilà. Na kuta na magasin na Kitambo. Wana ava una ya poto na obeta bena makona nga l'aise. Na bampiaka no nyonso. Na bampiaka nga nyonso. Mazwanga banda magasin. À l'époque pas déjà Dicap. Déjà. Déjà Dicap na ba 2007. Fali c'est un musicien. A memingai katinga tina banda. Tu vois un peu. Mais pasteur Abike, quand tu fallait déjà depuis na bota on a somba seda falite. On a téléchargé nos musique n'était. Tu vois un peu. Mais à meminga, mais souvent on a la offrande. Parce qu'on fait na bokena pas en place monter botumba ngo maté pa nzambe te. Par exemple la bongo le tokuta ngona ndako nzambe to komi ko mona onde na bateau soi-disant ya. Voilà. Donc moi je pense que pour Michel Bakenda moi oh. Mais non, mais sérieux, ou bien toujours. Écoutez. Ngaina ba pasteur on a zana bon na Congo. Parce que déjà ba parents ba nzambe assez. Nga ba parents nga ba beke na zora Heineken nga na zora Castel nga na melaka. Moi même mes pasteurs na Congo. Eza so ba vani nga na zui mulangi nga Heineken na tina pembeni na omela. Je vais jouer à la CP na secret. Tu vois un peu? Michel Bakenda azeli azala publié
pour se retirer. Mais c'est idiot, n'a pas. Mais c'est quand on pêche que... Non, il a compris. Il a compris qu'il a péché lorsqu'il va publier. C'est là où il y a le problème. Écoutez, Baba Lobaki va appel. Nzambe mutabenga bango pour sala o basala ya Nzambe. Est-ce que ton alinga se retirer? Est-ce que Nzambe mutabe se retirer? Peut-être ngazonga Nzambe sa zonga. Écoutez, ba blaga na batute, toi mikolo. Toi ba mikete ba go sala na batu bana batu bazong si batu bete. Bana baba mabe. Parce que to bangaka Nzambe to banga bato mukilité. So to mi ko banga bato mukili, to mi ko perdre ba mambo belé parce que Nzambe azomona ke bozo banga bato me bobanga ngate. Michel Bakenda azana droit ya ko se retirer te. Pour amour la biso ki asali mabe se retirer non. Il fallait arranger na Nzambe na etango asala ki péché wana. Tango asinde ba photo na asali mamno so ba vidéo na fallait nde place wana nde tango yemo avanda ana asali mabe na Nzambe. Nasenga pardon ici. Mais est-ce qu'Azo s'est retiré à l'intérieur de lui? C'est ça où il y a le problème. Quand s'est retiré à bien, ils ont dit na kati. Na kati na Nzambe na yo. Parce que tout le monde s'est retiré. Mais soit s'est retiré na micro, na pas regarder le soufi na basali ba photo musuna na yeba. Ou bien peut-être à se retirer pour vivre en ango siko bien. En plus selon na raison bato ba lela so ba osama. Et puis moi mon bal. Azo lela nzo hypocrisie vania loi. Na habité donc machine à hypocrisie bon basala ngo quoi. Non, ça va aventure tout ça la mambouté pendant ce pesa mais pendant ce pesa Nzambe. C'est ça le message. Donc c'est ça tout ça là pendant ce pesa papa Bobby loko bak César. Nango bakselo komoko. Michel Bakenda ndenge ndeko ti kolobala mwana mabe. Parce que la vidéo liboso te asala soko landi li solo wana basala ka yango déjà. Et oh ba publier ça encore. Mais basala kango déjà. Bongo yoko lakisa mwasi oyo lingi lelo mutaka na téléphone. Il faut na no lisole bandaki olakisi mbala liboso ye pa lakisi. Nenge pe Michel Bakenda. Asali yango mbalebele. Oya eko senga tubela ezaka ka ya moko. Asengi kaka tubela ya vidéo moko. Apesa biso ba vidéo mosusu. Azan ba vidéo bele. C'est trop demandé ici on n'a pas. Ezali. Bana baba mame. Ezala te. Baba na bazana ba vidéo. Ya Moïse Mbie bimakit. Nande konona mosusu secrétaire. Moïse Mbie bimite jusque là. Non, secrétaire na wana balakisi boyo musana na kati kikosho selfie to sinyo tine na mwasi. Donc na moni pena do pasteur Moïse Mbie donc na habité. Donc na habité loba shuka na koloba ndeko mambolo beza tellement belé que on dit loba shuka na koloba ndeko Michel Bakenda. Biso to soutenake makasi ya na États-Unis ayebi peke civil asa beta concert na ye awa na église awa alata ba montre minene wana soko ayembi aleli tango amati akomi mutu na ekobo azaki zélé à l'époque déjà de excès de zèle tango abimi akomi koyembela ba fufu akomi koyembela Elik Mandala akomi koyembela abeta chou posa na ngeza lini Michel Bakenda leka kaka ndenge na lobaki aba Michel Bakenda na sakani na bana bato belé parce qu'on est échantillon ya mwana moko ouais bano na